Shalom, 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 libota na Zambe. Shalom ba na Zambe, shalom ba nekonyoso ba oyo. Bozala biso elongo na lobi na libota moko. Zambe a pambola yo, nzamba kanisela yo, nzambe amona yo. Na lobi eke nzambe oyo asali kolope na se, asa nzambe na bomo yo na permettre eke moto moko azala na souffle de vie, moto moko azala makasi, moto moko azala présent, et moto moko azala connecté. Nalobi shalom, Nzambe apambola bino. Bonne nuit, bonsoir, bonsoir. Mbote na libota na Nzambe, mbote na ba na Nzambe nyonso. O tozala bango na ligne Nzambe asala biso nyonso bolamu ebele. Pour la présence na biso na esika o wapi tokutame. Vraiment la pesi mbote na ya mwasi nyonso na papa nyonso na ndeko nyonso. O zana ngambu wana mususu. Nzambe apambola biso asala vraiment bolamu ebele. Tolobaka ntango nyonso kozala na bino elongo kozala na biso elongo eza lipamboli mpona royaume ya Nzambe. Yango wana tobanda koinvite biso couple etamboli fwene na ngambu oyo na mboka na Irlande mpe papa ya mwasi na ngambu wana esika Nzambe asali grâce okutama totravaille ensemble toinvite ya mwasi oyo ayebi te papa oyo ayebi te tokoka kozala na ye ensemble. Merci. Merci, Tolinto Bode la Trabonne espace au Maboko la Zambe et que Tobotika de Cognos osa connecté et que le Boko la Zambe ezali kolonae. Zambe tolobi merci kolo te komi bomba komiti kepa na yo. Seigneur na lebe te flèche nyonso omo ya roko bongisa. La direction y espace o ezala nil et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur n'a proclamé victoire, gloire, faveur et accompagné Bissot. Seigneur, tika couple bokolelo et à la restaurer et faveur pe libota motomoko pambola. Na kombo na estolobi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Libota na bana na Nzambe. Bande konyo so bana biso na o ezali émission sekele ya libala. Émission moko chrétienne. Et l'émission Moko Oyo, tu as raté chaque vendredi, na 20h30, ou 20h juste à 20h15, et tu as la Kawana, en direct, il y a chaîne absolue DM5, et aussi en direct na Facebook, évangéliste Maku Tangu Ifoueni. Dans le bien Motomoko, partagez, 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 et tant que vous avez partagé, n'ébêtez jamais aussi à kokanisela yo. Merci. Nzamba okanisela yo ya mwasi Sandra Kanyama Nzambe apambola yo tozozela evangelisation na biso nyonso kobenga ndeko oyo azana biso elongo mais peut-être abosani air to rappeler poto bani na moi retard papa. Oui, tu vas en retard presque à 30 minutes. Kobenga kolobake toza wana ya Sephora toza wana Nzambe asala biso bolamu. Toza en direct ya DM5 toza en direct ya DM5 epai wapi oyo tozolobela sekele ya libala. Vraiment toza na esengo koyeba ete boza na ngambu wana. Nzambe aza tellement malamu malgré malili na kote oyo nayebi te na kote bokutami mais tokutami na bonne santé toza obligé ya kosala mosala na Nzambe. Merci. Tozolobela na ntina ya responsabilité kati na libala. Tolobela ke en semaine passée lelo su tozoko continuer yango responsabilité na biso ba couple kati na mabala papa. Amen. Donc responsabilité na biso kati na mabala pamba te libala eza option à deux personnes oyo bazwaki décision bakutani basololi se mettre d'accord basa la place moko alors balandi ba procédure ya famille ndenge ezalaka eke opesi mbongo ya libala osalema nyonso wana mais libala nde a principe eza posa na Nzambe. Nzambe posa ya li moto akozala ye moko te mais azala na oyo babengi na portugais adjontore. Adjontore, merci les musiciens chrétiens. Merci, merci pour la cause à présent. Donc, tous en kati ya sekele ya libala, pa web tozolobla la responsabilité ya ba acte, ba responsabilité ya biso comme ba marié kati na mabala, ba responsabilité na biso comme ba fiancé o tozana nzela ya kokota na kati na libala.
donc okota kati na libala eza na baprincipe nango Amen. oyo baprincipe wana ezosala biso tozala baresponsable na baacte na biso. Ocomprend papa? Oui, oui. Kokota kati na libala kozala kati na libala eza na baprincipe nango, alors baprincipe wana ezosala biso ke tozala baresponsable na baprincipe wana oyo tozopose baacte. D'abord que libala eza oyo eza institution ya nzambe so eloko nyonso nzambe asali eza na importance misiko moto akopesa yango importance nani moto oyo bapesi ye mbela agere to aza responsable ya kati ya libala so tomona mingi na kati ya libala omona bato badechargeaka moto azoboya kondima resolte na ye alors moto mwakoka ma kozala responsable aza te siko moto aza responsable te na oyo azosala na baacte wana ça veut dire que aza moto aza ma na considération te. Donc moto aza na considération te papa apôtre alobi kuna mpe malili makasi donc na kati ya malili wa makasi moto aza responsable ya koyeba pour se protéger mpo tozobela kama responsabilité donc moto ye moko fo azala responsable ya koyeba ko se protéger. Amen. Ocomprendre papa? Donc moto fo azala capable ayeba ko se protéger. Donc nini akoki kosala na moment oyo po moto ntango afungolaka porte amwana libanda ya bi oui climat ezolakisa donc climat nature ezolakisa sikoyo moto ofaza responsable ndenge nini esengeli na ngai nalatela da même manière mpe na libala ndenge nini esengeli na ngai nazala donc eza na responsabilité oyo même nature ezokoensegne biso mais eza hiver koma ngai na kolata mini jupe koma ngai na kolata bodi na bima. Donc même nature est enseigné. C'est la même chose au moins maman Nathalie Ken Koumaloubi et que maman Jolie soit vraiment bénie. Mali les a mais vous avez intervenir. Donc il toza obligé Bible lobby o union soit na pema. De telles circonstances et telles climaté. Gloire. Donc et telle que le colonel la passe on a zana malili makasi o moto eza makasi non. Comme toza na paix, mais ça verbe obligé. Donc nous ça oyo onzima. OK, pour la responsable oyo soit donc faut ça responsable. Donc même kios déjà makasi. Il faut ça responsable na yango. Pour li poste ya patron yo lobane nini. Pour nzambe na minute avandi na kitsa bokoni azotala. Abi norba na nga basangani, pour la nini ba kolisa eloko on appelle ça bango cadeau na pesa bango comme libala. Amen. Donc ba vandi bazo solola na tina ya institution on ngai na pesa bango. OK. Donc nzambe azotala sikoyo na moment yango soki biso tobike malili eza est-ce que eza raison epa na ye eza raison o molunge eza makasi eza raison epa na ye non raison te ye mposana eke tozala na kati ya mosala yango ye approuve atala esika nini esengeli abongisa esika nini esengeli abakisa mpe esika nini esengeli akorrige. Donc biso toza obligé kozala na présence ne na sepeli nde boza na présence na ye na sepeli nde toza na présence na ye biso nyonso po toyekola tozolobela c'est responsable dentro do lar kozala responsable kati na libala. Alléluia. Kozala responsable kati na libala eza na baprincipe eza osenga mutu nde ayeba baprincipe wana etango yo oyebi c'est la même chose comme la Bible eza panon na biso. Amen. Ngala kama mwana ba chrétien mususu asimba Bible eka seulement le dimanche. Non, Bible eza panneau. Pour à partir de panneau wana et pas to kozwa o eza ba principe ya nzambe. Na linga ngota Pierre azoloba où irons-nous? Wapi ou epai na nani susu wapi dimanche iremos. Toko kende wapi lisusu. Là c'est monsieur exact. Donc tokende wapi soto atozala mbongo ebele donc ekimelo ezaka nzambe nzambe mama ata oza pauvre ekimelo ezaka nzambe oza mulai mokuse munene moke ekimelo na ezaka nzambe tokesu wapi oza marié célibataire fiancé ekimelo ezaka nzambe mama donc nga nazala na esengo mpona azalaka fier koyeba ke naza mwana nzambe oyi convertir epui nasala nzambe oyo aza na bon moi nzambe oyo azopesa biso pema toyebi kilo na yango te toyebi prix na yango te ye wana nzambe oyo nga na ndimele nzambe oyo aza na remplaça te alors nazalaka na esengo koyeba no ye nde aza nzambe na nga yango wana pokwa lelo nalingi ye nde aza nzambe kati na mabala na biso tozolobi la responsabilité tolobi ke saber ki watu reflète a personnalité. Tu veux bien que il me parle bien en portugais dans lingala le bika juste que ba action ya mutu ozo poser ya ngonde elakisaka polele oyo mutu ndazali. Amen. Alléluia. Donc ba acte mutu ozo poser même les par exemple sont des choses là comme mingi mama jolie. Mama jolie au Kenya bin kota ba acte mutu na posaka. Na absence na ngai surtout
Pour la présence na ngai yango azoloba. akopoza babona Moi je nalinga ko, moi je liaka tolia, moi je liaka to mais l'absence na ngai. c'est ça. L'absence na ngai mutu wana loba nini. Bato bazalaka na ye tout en tout baloba nini. Oh mais moi je les aime de connaître. Oui. Baliaka na ye. Oh mais Oui. nenga zoloba na biso. Oui. Donc ba acte ya mutu na portugais te on te dit acte reflète à personnalité. Donc la kisaka lola kitalatala oyo nde mutu aza. Donc ndenge yo zo bolinga nga. Donc na koyeba yango na ba acte. C'est ça. Na absence na ngai. Oui. Tant natikelaka ye bazalaka na mobali na nga, tant bazalaka na bana na ngai, tant bazalaka na libota na ngai, tant akomaka esika libota na ngai eza réaction na ezalaka nini? Est-ce que azwaka bango libota na ye? C'est la même acte vraiment Bible la biso que dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc motema soko etondi nde monoko esalaka nini elobi ebimisi. C'est ça. Donc acte ya moto yango ne reflétaka oyo aza. Nako s'expliquer un peu. Neti mutu moko mama jolie bokutana ye quelque part aussi anabungisi porte-monnaie. Ananga na posa 2 euros pour afuta bis na kende ndako nazwa porte-monnaie. Yazane même na 2000 euros ya libende. Mais bis to sala 1,50 €. So maman. So acte ya ko poser. Yango e ko refléter puis on l'exception oyo aza. Yangwana. Donc c'est quoi acte wana? Obiso tozo ozo refléter nini biso toza yango siko tozo mona na mabala. Mais nga naza marié naza na mobali naza na mwasi acte mobali azo ko afficher pa na ngai ba acte mwasi azo ko afficher pa mobali yango ekosala bato ba comprendre est-ce que o eza libala ou bien eza libala te o ezali yaka tovanda ou bien eza libala oyo même baleka na misu ya baparent bakoma na leta bakoma na nzambe po mabala mosusu eza mabala te eza kaka ke baposa ya nzoto esali ke bato bazala ndako moko yango abengela ekongo nzatu kala kwe eza nango libala te donc libala wana ezala nango te ko source nango eza nini oyo basali divorce te déjà ba juste banakovanda do baposa ya nzoto ekobo esali ke tovanda na biso po tosala na biso ekobo aire nyonso alors bekobise baokota bokonzi ya likolo te bino bozovanda 10 ans 15 ans bomona keza libala mais bosala ba acte wana te ya koleka pa ba parents koleka na leta koleka na nzambe surtout pa ba parents libala ebandeli wana donc bosala ba acte wana te yango tobi acte na biso zo refléter personnalité ya mutu. Mais comment bino bozovanda 10 ans 15 ans 5 ans 2 ans mwana bato ozosala acte moko te ya bien doza irresponsable. Et puis au moins les mêmes personnes maman ils ont un problème bon c'est un manque à volonté. Pourquoi au moins ils ont voyagé même 3 fois par année billet de la moins cher ils ont 1000 € par exemple 3 fois par année maman ils salent combien 3000 € na monga olia kuna. Donc ça veut dire que par année on gagne 5000 mais avant pendant 10 ans ou même 15 ans même ou plus. Et ça qui te côté. Donc on s'est responsabilité. Puis et ça na ba parents oyo bokilo neti papa ou aza bokilo na bango asomba bango déjà na ba bien matériel. Bozwe ba ke abala mwana binoti. Mais ayaka na fufu ayaka na lipa azwa moko atinda na province azwa moko atinda na bamboka msusu dobino bozo mwa aja aza na e bien. Tete aza bien te. Un jour manquement ekokota. Manquement makasi mama po omoni kama unano bali mwasi tia. Ezala ba kama mususu pe na bandeko mususu même ba beau frère. Oya ke non eko zamba na po ero so koki. Mais je m'nga lelo la la. Et puis tant so kota le pang ba bokilo. Ba web so ngo verte ba boete. Tant so tani so kota ke uta bala ye. Apa wana papa omona kutu ke mobali wana ako respecter mwasi wana te. Po yebi ke na famille na bino boza pepele. Est-ce que nga na bala yo? Lelo ko sinika bimi yo bino me bando bimi banda to oh. Est-ce que nga no to za engagement moko? C'est ça le problème. Ngana yo vraiment toi un engagement. Donc acte oyazo posé on va acte ma be pourquoi ya yebike azala mwasi la kachanda. Donc ba ko pese conseil te ke balanga. Ba ko pese conseil te no ke de sala boy. Ya mwana mwana tuzolo ba awa tuzala ba responsable na ba acte. Donc acte na yo langage na yo préoccupation oyo za nango na kati ya foyer na yo ezo la sa personnalité na yo. Oui ba couple ça ba problème pourquoi maman jolie. Mutu mo sa ebisa na évangéliste ngala tala nanu na s'engager ko bala ye ou pas. Donc mutu mo sa ka bala maza insure maman. Ba incertitude. Ba mabala wana ezani ti ba mabala oyo ya reconnaissance. Moni ba mabala o batuni bazana ngo insir za mabala o mingi ya reconnaissance na lekai na mboka mo boye na lekai na ndako moko boye bayamba inga bien
mais choix nanga na kati ya ndako wana namonaki yango te. Ok. Mais eloko na kozongisila bango comme récompense baba na portugais, hein? Oui. Comme récompense eza te oyo ekoka na bolamu bango basala yenga tika nazwa mwana moko na libota wana. Monde balobaka nazwa nabala te me nazwa. Soko ntango azwi mwana moko na libota wana te aza shwa na ye te, me eloko akoki kozongisila libota wana na bolamu oyo basalaki ye amona yango te. Azwa sikoyo mwana wana atia ye na kati ya ndako bazobota azolesa azobongisa ye azokipe libota. Mpona ye azwa neti dette morale moko. balesanga na ndako wana bapesanga mai bakotelaka nga na leta. Okay. Sikoyo maza shwa na ye te. eza shwa na ye te. Sikoyo na baka wana ezalaka difficile mobali akotisa loboko na poche abimisa mbongo mpo abala. Sikoyo wana ezalaka mingi neti bacoup de foudre moko pe te mais ezaka shwa te. Eza shwa te ezaka récompense na bolamu moko basalaki. Ok, récompense er moko kolemba. Okolemba. Okomprendre mama? Récompense okolemba parce que amour ebotaka mokolo na mokolo mikolo nyonso na motema ya motu. Yango nga nasepela te na bacouple oyo tovandi da 10 ans 15 ans dose tolemba na biso ata na sokoli na ngai te. Non. Bolingo ekolaka mokolo na mokolo. Chaque jour. Bolingo eza vrai ozo créer mbala moko. Donc ekolaka bozo créer tant moko na bino aza absent muninga fa sentir que moko azaki. aumeli pe. Ko bongisa 3 semaines mais ça da 2 semaines ko zonga na o. Kataloga voyage amo. Ye moko pe sika za mona habite na mona zonga na nga. Ni mikolo onde kokite maka te na zonga na ngai. Dona za mal à l'aise. Do bolingo ekolaka mokolo na mokolo. Mais so moni muta komi ko forcer. Te fona bala e kaka po donc chouezate. Wana e comment ça non. Oh, ce que sont forcés, papa Olemba, pourquoi? Il parle, on dit Bolingwa, et ça naturel. Et ça naturel. Basomba en côté. On dit papa dîner na pote la table la majorité. Tout le temps bas ensemble. Pourquoi? Et pas qu'on forcer vous êtes donc et là on est gros et qu'on nous qui va forcer ngo. Donc eza bongo. Siko bolingo eza bongo eza ke mutu fo tant mutu alinga za responsable fa langage na ye. Fa na préoccupation ya couple na ye. Et puis faut à connaître moko kati na bango. Donc faut na yeba mobali na ngai. Merci. Même l'absence na ye. Na yebi ke non. Likambo yo azosala ngo te. Likambo yo azosala ngo. Même batu ba ye ko informer nga na yeba te asalaki yango par erreur. Na yebi ka koyi kosala ngo te. To mobali pa yebi mwasi na ye. Abi non na minute oyo. Ka ngam na koloba ne ata mama na ye ata papa ne babi a comprendre te. Parce que nga na yebi ye. Donc moni libala eza bongo. Muto aza responsable même il a pensé à part Nzambe hein. Mobali aza responsable même il a pensé à mwasi na ye. Mwasi aza même responsable à penser à mobali na ye. Donc à part Nzambe muto yebi mutu bien eza mwasi na ye na mobali na ye. Bien sûr muto aza profond na yebi. Muto aza profond mais mwasi na mobali moi c'est mobali bien mobali ebi moi c'est bien par rapport à grande sœur nanga grand frère nanga. Non mobali nanga ebi na plus que grande sœur plus que petite sœur plus que grand frère nanga. Comme peut mobali nanga nga pe na ebi plus que maman papa yaya bien leki na ye. Donc yango na ndi tozolo bla kozala responsable. Ce qu'on a connu pendant ni to ba mutu fo o se dispire. Donc on la qui ça. Donc faut fongola. Na fona la c'est pas mobile nanga joli azanani. Même en absence ou la présence nanga do fona la c'est que nazanani. Donc il faut ayeba que pour ça joli ezaboye. Même nazate o mine tingai. En tout cas la sépulation ko inviter nga na fête na koya. So kita impesi na koya. Menga nazaka na makasi wana te ya kosala fête. Même anniversaire na ngai, même papa lobi ke o na to sala boy non. Soki na pesi bana eloko bokela bino na restaurant bolia menga nazala makasi wana te. Donc comme mobali nanga faut à comprendre que mwasi nanga aza bongo. On comprend pas. Donc en bref l'autre into le bla awa na sens ma responsabilité. Faut moko la moko yeba kosala ka lecture. Ya motema ya conjoint ou ya partenaire. Amen. Alléluia. Oui, mais lecture voilà est important. C'est important pourquoi? Et que ça là que est animé, est monté. Tant que au besoin de pembeni. Maman, mais pas les belés. Moi ça voilà m'gana tongo. Alors moi pas la image à ma belle. Vous comprenez maman? Donc peut-être que notre est non compliqué que kaka. Maman, y attendre les lectures voilà ti. Aïe bien loco voilà ti. Donc ça les gars, alors tu peux kutu ka kutu ti. C'est quoi ça ma belle? Tolbi ko za responsable donc il faut étudier. Pardon. Tant qu'on est responsable, on connaît même point faible.
ya mwasi na yo. Donc ba point sensible hein, ya mwasi bien mobali na yo, ba point poto ke na rapport sexuel. Donc tout ça ba poser à ba point c'est sensible. On ko lukila biso te ke journée mobimba ndo muto sentir le côté. Non 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 non. Donc mobali il faut ba point sensible ya mwasi na yo. Ndembo pe mwasi il faut ba point sensible ya mobali na yo. Question qui to salika à 5-10 minutes donc nga fona gagner. Tant surtout 5 minutes, c'est belé na mutu oyo a comprendre a étudier déjà conjoint bien conjointe na ye. Donc faut qu'on yeba kaba makambo wana mutu aza responsable. Ba oyebi c'était. Donc si on moi si na zati ya kutani na gynécologue ya moi si na ye. Ou bien moi sa kutani na docteur mobile ne ya ko expliquer que moni moi si na nga problème neza boye parti na ye boye eza boye. Oui. Donc kozala responsable eza bongo omona ke bozala même na amour na bino na sexualité na bino mo ya bien parce que bo se connaître boyebani oui maman ozala yebani omoni net na domaine ya libala hein kozala responsable eza vaste eza na vaste eloko nyonso ndenge mama azoloba wana soki okoti na part ya sexualité eloko nyonso oyo moko na bino hein aza ou ayebi pour les balles d'abord la création ya makambo ya sika yes oui ba couple mi maman na ba traiter la moralité ba bi ka maman ça manini baza verset wana ya butu et puis boye ni biso ngo version exacte verset eza ya butu verset pesa na mbetu verset pesa fo boma mwinda so biloko nyonso wana yango na lelo surtout na ba couple chrétien na makambo eza na masumu te ba spiritualiser yango kwa masumu yo ba couple chrétien to ba problème bénin donc to za ba problème sérieux hein donc to za ba problème ebele oui quand na ba problème mon papa parce que to za na manque ya dialogue manque ya caresse donc to za na chasseresse ya caresse surtout na éviter ndeti na je pense que maman faut te la terre moi la chasseresse ya caresse donc to za na chasseresse ya caresse alors chasseresse ya caresse et so comme ça rapport sexuel sec de zo comme ça on sec to comme tu as ba problème moko na éviter ce que ça griffe moi bien mikolo de ba comme ka ba ex on nazo kanisa te nazo sentir te avant la sentir faut na kanisa ex na ngai na éviter ce que ça griffe ce que ça menga na mona ngoza démon comment ils ont marié mais ozo kanisa ex mais ce que ex wana nde boso ba kan miso ba 7e ciel na éviter ce 7e ciel eza ce qui 3e ciel anda komisa yo mais pour na nini bokabwana c'est ça. C'est ça. Pourquoi garder responsabilité à relation na pensée na yo na moment bino intimité non non maman dernière ma vie papa tu vas te tiens kaka boy na moni faut na présenter yo ngapi oh maman yo boy ni presque pas moins de 6 mois si on va présenter nani au partenaire na ngaka donc ça veut dire que à garder qui responsabilité à relation wana vous avez maman madina donc à garder qui responsabilité ya relation wana ya dina mungongo problème sérieux si on les ozala muto okeno etango yo makamone sili okati pe kotu okati relation wana so so dans zongela mtikela ba na po ya sexualité hein maman ba faute ba problème lelo eza ebele je pense to ça ka tolobela ka ngo pendant 3 séances presque 2 ans passés quand là-bas c'est déjà marchandise oui mais la moni to zongela ya on comprend ce que sexe est comme une marchandise oui et puis est comme ce qui griffe mon boya ba ex c'est ça donc ex ce que bazo dominer katina mabala oh papa kozanga te na mariage na ngai faut ya et aux amis dans 2 mois et vous allez à la Belgique na bisiko yo kaboni quand ce que ça la Belgique là nani oh ancien partenaire maman gabi maintenant donc azalaka ozoluka so faute moko okotisa place wana oyebi ke likambo papa bozoluka faute mo okotisa oyebi siko ba ex yango bazwa na pensée yango na basali na nzambe baza prêt comment ate basali na nzambe nyonso baza bescro soki bomelanaka makila soki bosalaka échange ya eloko mo bo spirituel non confesse yango na basali na nzambe lobake ngai tomelanaka makila ngai tolobanaka boye soki yakenda na linzaka na ngai songa na tikala na oyo ye tobwakanga na mai eza yozana partenaire non mais les qualités sont qui ne va pas ex ok de kuna donc pour se soulager faut aucun ça
non eza diabolique. Diabolique. Po ozwa responsabilité ya ndako na yo ozomona ke ozosala perte malamu ke esalango pa ex bokabwana ye papa C'est ça. mozozwile baresponsabilité na yo Non. omoni te eza diabolique. Pourquoi on garde résultat wana ya relation wana oko garde yango te oko garde yango te d'abord boza kuna mwana petit ozwana ngai mwana pasa te poso mwana alaki ya minervani koto ezoluka mabongo wana eza na problème te o mwana osala ndenge lobi ezalaki baprésentation bana bazwi balicence banini tututu bo okende wana sapa mais eloko te mais likambo nyonso kaka ase partenaire mpo nazwi makanisi na ngai na memero c'est diabolique sortir na moment sexuel en esprit poza makanisi wana donc et puis amoni bapapa botika ko na portugais babango frustrar ezali donc ya na belle création frustrar ezali mutu moko aza frustré bandeko bacomprendre yango bien frustré mutu moko nde odira aza na ndambo akobanga asangisi yango lisusu na kolelalela donc mutu moko aza sur te na ye moko sikoyo yango wana moto aza sur te bapapa bozo kofrustra nazobana na portugais bozo kofrustra basi na côté ya sexualité obi pourquoi na mwasi na oloba boye obi ntango caresse eza ya bien oui. ya kitoko rapport sexuel eza sentiment ya biso mibale mutu moko te kaka koyi kosepela nango moko aza na cheseresse mo boye non sikoyo ntango caresse wana eza bien omonake mwasi nyonso nayebi te comme nana aza na ménopause te mwasi nyonso oyo na akoti na ménopause te kati na ye mai ebimaka ntango caresse eza ya bien na kati na ye ya vagin na ye mai ebimaka ou bien bazei mobo ekobima wana so caresse eza ya bien alors efacilitaka selon bagynécologue efacilite pénétration ya mobali eza te ke mai wana eza maladi o mwasi wana eza maladi te naturellement tokutana na bagynécologue do eza nature oyo nzambe asalela mwasi soki mwasi azokoma na mai wana te soki mai wana bazei wana ezobima te seke papa ozotouche bakote te okoki kotouche mais sikoyo bapapa baozwa raison ke o mwasi aza mai non ntango olinga opénétre soki eseni bopangusa bokopangusa mais na moma ya caresse mai wana bazei wana ebimaka eza important bato oyo bazalaka sek makasi baza bato bandeko baya mwasi oyo se bakoti na ménopause ntango mwasi akoti na ménopause kati na ye ezalaka ya kokauka alors elongolaka mpe mwa désir sexuel esilaka te parce que eza na badouleur moko selon médecine selon nzambe te po pa nzambe tout est possible selon médecine eza na badouleur moko oyo ekoki kose manifeste tomonake mwana mwasi akomaka sec na kati mais soki nanu akomi na moma wana te ya ménopause donc na moma ya caresse oyo ya bien oyo eza étanse donc tomona bazei wana tomona bamai wana alors papa bozotia biso basi na mutuke okomi mai okomi boye okomi ezoluka baproblème oyo boye na kati na bacouple ali sikomona papa yango malamu kutu nabima na ngai nakende pa ex mwasi moko te akosepela mobali aloba ne bongo omi mpe mobali moko te akosepela mwasi ayebiseke naosentir na ngai yo te par rapport a ex na ngai non libala eza bongo te yango tobi moto aza responsable même langage na ye même langage na ye feza toujours langage moko ya bien pourquoi omoni eza na bamo mosusu pendant boza na intimité omolingi okota na intimité tozobenga yango ba aire wana nalobaki awa bato mingi batetana na moi te mbele na bato komaka butu libala esala sekabakoma yango okotikala oza toujours butu sala ta bana bakepe classe oza na possibilité bona ta na bino ebele delema totola na ana bosa ta tosali conférence kuna manga na beki no ezala pas tosala ozo porte eza mobulu mais bino bokocrée bokonga bapossibilité ya bata na bino alors nazoloba awa na mutu moko alors eza important langage ya moto ezala bien posiki langage avant 30 minutes moko ya partenaire alobi langage moko oyo babengaka mpena ye mama doki kadikadi muna ntima eza maloba mosuki balobaki kadikadi nalobaki yango eza mbuma moko ezalaka na soso ezalaka na nyama soki etoboki ebebisi nyama nyonso sotango yo olobi phrase wana kaka pa sikoyo na mutu ndenge aza kobongama paster jérémi niangi nzambe apambola yo
na maman na biso pasteur Nana Nyangi aussi on dit Belgique bango bazaki ba orateur ya édition ya sekela libala 4e édition oyo to le presque un mois et demi passé yango yo pozola na biso yeba ka été na 5e édition en tout cas bouquet ticket là va peut-être le bango 4 mois avant alors nous sommes à mutuboko zola na biso ça veut dire que langage maman mais tu nous sommes dans langage moko trop sec ce que langage on est comme ka pembe ka obolingo ko na intimité. Si vous avez le langage, voilà, et quoi, maman, et bien, c'est maintenant, et puis, moi, comme partenaire, à perdre volonté, à perdre aussi pour ça. Pour essayer de bien, vous avez le même sentiment. Si vous avez le même sentiment, vous m'attendez là, vous avez la paix, atterrissage, je là, si vous avez l'atterrissage, vous avez aussi là, moi, tu as un gelon, ice-cream, dans le congélateur. Moga otuna bitenga bila gezula yo supara dongo sala kila moyo. Donc ça veut dire langage c'est thérapie hein. Dans les moto moga lo bilanga ima maman na ba création le moto qui fra mo wana maman oyo mutu ko zala frustré dia comme stress vraiment te mais toi na on ko na lingala hein mutu aza frustré na lingala. Pourtant déjà au comme à niveau ça déjà ni frustré donc frustrado. Tant mutu aja frustrado. Tant que papa se pousse à peine yo, on vit que penser on est côté déjà et on va que na mai on va que na sokola bienté on va que na fongwa mi non nous autres à moi c'est ça élastique nous autres à moi c'est donc tout le monde élastique nous autres à moi c'est ça comprendre papa la ngande on zola na biso moi si quand na temi boy obimisa mwana mutu obimisa na mapeka mais na minute on kata mwana bimi moi ça zongi normal. Il faut comprendre que c'est un mystère ya Nzambe. Nzoto moi si eza bongo na habité na ba papa mais na ba maman tant on caresse eza bien. Na niveau vraiment bino mi balé bozo bokomi ndeti na mwandu mususu donc maman azana ba biloko wana oyo kobima na kati ya nzoto na ye ba mai bazei eza normal soko to monde bon yo papa faut sepela que non na sel musa bien donc na travailler ya moi si bien ce qui ya moi si moi zolanda eza bongo bokomi que eza bongo que to santa ka bongo donc oko sepela et puis au monde que papa ozana fort na travail mingte ye moko ya moi ça ko pousser yo que non na déjà après to banda déjà amen donc eza bongo alors tant mutu aza responsable na couple ne akoyeba ba point sensible ya mwasi na ye ndenge koyeba ba point sensible ya mwasi no okoyeba pe kozala responsable ya beauté ya mwasi na yo amen oyebi mwasi azala mabe azala kitoko akoma kitoko makasi na mbongo ya mobali na ye soki mbongo wana ezoprendre des responsabilités na kati ya vie na ye so mobali wana pe aza moto babengaka maboko peti mais surtout pa ya mwasi na yo eza na mibali mosusu pe pa ya mwasi na ye maza mpena na principe ya maboko makasi babengaka bango na portugais mao kokoto donc maboko mpena makasi mao de vaka so mao de vaka aliberaka facilement te d'abord eza daba genre mobali oyo po akonte mbongo akokende na toilette nananga bien akoti na toilette asufungola sala nini akangi epuis ajuska mokongo na ye abwaka na nsima porte wana mponi dusu afungula wana etala kuti te mona mpe lobo te sikoyo mobali ya bongo oza irresponsable na kati ya ndako surtout epai ya mwasi na yo c'est ça oyebi eza na leona nazotala na facebook nasepelaki couple moko donc mobali wana abi esengo avi na ngai eza mwasi na nga bisika nakomi donc escalier na ngai eza mwasi na ngai abi ndenge mwasi na ngai ndimanga na ndenge nakomi lelo donc eza mwasi na nga oyebi mobali oyo aza responsable mbongo na ye eza pona ye te mais eza pona mwasi na ye potanga azopresente mwasi na ngai donc bato nyonso babetele maboko meme ye alati sali te meme ye aza bien te mwasi na ye ah non aza vraiment mobali donc mwasi mobali wana ayebi couleur nyonso bilamba ya mwasi na ye epuis ayebi ke mikolo nalingi elamba boye ekota na garderobe wana nalingi elamba boye sapatu boye ekota na garderobe wana mpo alata harmonie mobali aza responsable ayebi ke suki ya mwasi na ngai aza na baperiki 2-3 ya la belle création nzambe apambola yo na kolatisa ngai baperiki oyebi ke mobali wana aza responsable oyo ayebi meme couleur ya rouge à lèvre mwasi na ye alingaka donc ozala un homme responsable donc fo yeba responsabilité na nga mpe ya mwasi na ngai bandi boye esuki boye kote bana na nga
Mais faut un papa osa bon encadré. Ah oui, 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 oui. Faut un papa oh yebi ke bana nga bandi classe na juin, do tina septembre bandi classe na septembre tina juin classe e kangama. Siko avant classe e kangama na bongisi nini vacances nini na bongisi. Même vacances tobika te libanda ya pays, même na kati ya pays. Hein? Na bongisi dîner nini na bana na ngai to kwa kolia ensemble. Oui. Oh restaurant ezaka ate soto yambi bapaya. Restaurant ezaka paya te. Donc na bongisi nini na à partir ya juin bana nga bazwa congé na juillet na bongisi nini mpona sepelisa famille na nga papa ya mwasi baserviteur de Dieu toza na ligne mutu akosala bolamu mpa ya mwasi na yo mpa ya bana no mpa mobali na yo soki bino moko te aza te donc bino moso bobimi baresponsable ya vi na bino te esengo ya vi na bino moko te osala bino yango. Donc malgré le c'est important mais la question moi moke koloba na moto moko et que langage ezalaka bien pour langage ekoki aussi kobongisa acte wana mama ko bila bisabi l'acte sexuel c'est un peu la bato mibale. Plaisir va faire partager peut aussi na deux personnes. Alors si on sort que plaisir va la partager kana mutu moko. Non. Yeah, tellement que aussi ça na kala. Et puis ça m'a tellement fatuna. Oui, c'est ça. Fortuna est responsable. Fortuna, ça va? Maman, ça va ou pas? Parce que Miko, sous pété kokanaka. Oui, c'est ça. Mais Fortuna. Fortuna. Tout dit, est-ce que yo c'est ici? Mais si c'est la déjà. Et puis, ça va dire ça comme il y a côté toilette, tout ça qui est c'est quoi, il y a bité moninga oyo otushaki. C'est ça. Ouais, ni na komina, au niveau ni na komina. Tu vas citer Mutumoko, mais ce qu'on coquille, c'est pour ça. On a une zéla, il y a dialogue, il y a solo là. Okoyeba. Okoyeba, pour solo là. Comme ça, mais papa, il parle de ça, mais maman, papa, ça fait 2 ans. Abi, n'importe n'a Jacques là, Kabina Jacques là, n'angati. Et ça, c'est très grave. Pour ma camote, comment tout le solution pour vendre. Et pourtant, on va pas basile, que doit incompréhension. Et tout cela, non, eza na ndenge o eza boko kendele, batu mibale ne maman alobi, ba sepeli, ça lui peut bien. Papa. Si on se dit mutu moko so sepela na acte sexuel, finalisation nango et on revient que non, boko de côté ba divorce. Alléluia. Mais quand on se solo là, on voit pas déjà. Sinon à part le langage, hein, na on ça poser à moi sinayo et le na ba na mutu moko eza awa. Donc officialiser quand nous sommes à Mapi. Nous sommes à péché. Moi, je dis, maman, les lots, moni, ma camouille, c'est ça, à la token. Token d'autre. Ils sont à l'angle, ils sont bika boy. Et comme il m'a eu, est-ce que les billets à moi, il faut un homme, dans moi, c'est pas quitté, mais token d'hôtel. Token d'hôtel, les habits, ma belle, dans l'image, je l'ai Nicolas n'a moni toqué tout le temps, soit à moi 30 minutes. Hôtel, mais tu parles, faut d'abord à 2 jours. Tu fous pour 2 jours. Il relaxe, il répond. Ils sont coupés, mon soto, c'est moi, ben, bon, c'est ça. Donc, ça veut dire que mon procréer, il y a des créations. Et ça va dire que je vais faire mon commission, je vais faire mon congo, je vais faire le camp de moi. Je vais faire créer les bino makambwana. Ah, nous sommes comme Masumu, Nandi a créé les bino makambwana. Et puis, maman, je suis officiellement Makamutu. Et on va aussi m'engager. Et ça, les soum. Ah, ça, nous autres, moi, si, et ça pour la correcter le bien. Ya mubali, et ça pour la moi, si, et ça, la temps où on a un serviteur. Ya nzambe pa majoli eza pe na tango oyo naza mobali ya mama mutu moko akomela mbala majoli mba mouvement moto liboso oyo akomela ngai na koloba moto moko akomela ngai mobali ya majoli mama moko alobi ka c'est vrai ngai nalingi miaka bina papa baku mobali ya majoli comment bina rapide ya mimiche pas sur était à comité oyebi yango tolobi ke kozala responsable kati na libala oyebi eza mambo ebele. Eh papa, vous êtes responsable kati na libala. Eza makambo be kaka tozo ba rapport sexuel, toza wana to telemi mingi wana, po eza la pe bien, eza la pe toza la propre. Oui. Ezo senga toza la propre. Munoko na biso feza la propre. Suki na biso surtout biso ba mama. Ndengi to lata ba periki epesaka solo ezosenga pe ke longola periki wana sokola mutu tia ba crème o esengeli ezala d'autant pe bolali na papa azoyoka pe sola bien tant po tomboli lipeka sola bien biso mpenza mapambola na tolo ya mwasi nzambe apambola na tolo oyo mpe nzambe apesa oyo mpe ya mesure gloire à Dieu nzambe alingi bongo akosala te bato nyonso bapamboma na tolo bango non faut toujours équilibre ezala mpo ya minene emonana ya mike emonana bato sepeli mema nyonso bokomi ke mobali ya mama joli za mapambola bino nyonso bokomi
Nzambe apambola bino. Continue. Alors sikoyo yo oyo nzambe apambola na tolo biso oyo nzambe apambola na to fo koyeba ke avant tout yo lala kolala kutu te avant tout ozala na rapport na papa na moment ya bino ya intimité donc fo kosokola. Amen. Même bosala bino eloko te bozala bino na ntango na bino ya repos mais na se na biso ya mabele awa epesaka solo soki otamboli ofandi ntango molai na soutien omoi ntango papa otia motubo ayoka solo moko eza bien te moment ya bino ya intimité ezala vraiment agréable exactement kitoko te mpo odeur mobo ezobima biso basi tozosala bapetit besoin nyonso sous-vêtement ezozwa soki otiaki baprotège te sikoyo ntango okeka bongo na mbetu gaz wana ekomata likolo. Alors ezosenga mpo rapport sexuel ezala bien fo tozala propre bapapa surtout baza teti baza tembe uti mosala oyo olingo sokola te oliaki babiloko ebelebele olingo brose te mwa se mapeka ekomi lokola moto apakoli mwamba na se makolo ekomi lokola moto apakoli mwamba donc ekozala bien te sikoyo biso basi toza na sensibilité ya koyoka solo ntango na kolobaka solo ekomi oyokanga kaka solo oyokanga kaka solo fona bemisa paster na bino te ezali kama paster te ezali kama priere nazokoka solo wana te alors nalingi osokola nalingi obongisa bapoile eza na bakisi soki okata yango te alo fo ezala propre donc nalingi bongo donc na kati ya domaine ya sexualité propreté eza base imagine toi moto abino atongaki mosala azongi asukuli te oyo nalembi na ngai naza fatigué aki amati sikoyo moko anakozela moko na moko tala omoni ata moto boa fatigué afin kolala mo fo 15-20 minutes ezalaka ya kosolola fo kosololaka papa yo oke mosala banda ntongo mbongo eza bien mais yeba aussi libala eza très bien eza oyo nzambe apesi yo papa fo baprotection mabala mingi ezo baproblème ti lelo tozoresoudre yango mpo na salite juste mpo na salite alors soki tokoresoudre yango eza important po ete toza na posa ke babala meme nzambe abengi mabala ekabwana te azolakela mabe motu akotelemela papa nzala libala bato donc ça veut dire azobala bato bozolanda biso tozala baresponsable na nyonso nzoto na biso tozala baresponsable oyebi ntango bato bazokanisa tobi nini pama kopropriété baex ezoluka barapport sexuel ezala mabe omoi sikoyo motu oyo azokanisa lia baex oza na facilité osala masturbation c'est ça omoni et puis bato oyo bazotémoigner pour la masturbation parce que eza baesprit amona ko malamu na se masturbe na ngai ke na mobali oso azoexplike mo abima joli sentiment moko esprit ya bandako mona homme spirituel bandako na bakaluvundidiko ezolanda oyo akomeli meme na bagara te na mama akomeli na bagara donc azotambola na babiloko na ye abitokima joli eza na sentiment moko masturbation tala oyebi biloko mosusu ko tokoloba yango mpo oyo tozokutana yango moto mena abenganga alobelanga papa nalingi obondela mpo na nga mpo nakokaka te omoi soki atemika na gare moko atere na tere na yanga place moto neti moko eza nakoti nake kose masturbe donc ce sont des esprits mauvais siko baesprit wana po ekóma na bapwe wana te eza biloko mosusu awa soki olandi yango oya omona ke déjà ezopense na base partenaire bokabwa na ye ka au 15 à 20 ans passé mais eloko nyonso kosattache yo na pensé na ye et puis bamako ba 15 ba 20 ans passé wana mingi kati na biso toyeba nzambe te ebele toyeba nzambe te sikoyo bancien partenaire wana estce bandoki bazalaki te na kati ovivaki na bandoki te etamboli na biso ovivaki na bandoki te nde yokanisaka ye mpo yo sentir plaisir na couple na yo estce oyebi vraiment ye bafami touti toyebi vraiment nini oyo bakotya kati na biso non fo olinga opriaka yo kutu kokende na pensé lokutu te na se partenaire ntango ozosentir mobali yo te linga kutoluka nzambe papa nga na osentir yo te malamu tobondela toluka nzambe ke bosololi parce que dialogue eza clé sikoyo soki bino boza kuna dialogue te mais bozokende bapense na bino na baancien partenaire non simba te oyebi lelo na moi nazoteya na sous-thème po 40 jours eza na thème le bras de l'éternel na radio na oteya sous-thème nalobi éloigne-toi de la distraction oyo nyonso totandi awa eza distraction na vie ya moto aza na kati ya libala mama eza distraction surtout ancien partenaire masturbation propriété po alingi kozala propriété non yo moni babana mingi eza kilo te batali bango babi bazalaka kaka fali bakabwana ngo mandakala ozomopana donc ça veut dire nazoloba na motu ozolanda biso oza na possibilité ya changement
possibilité à biso nyoto changer eza so mo section ya bino papa ngaso mani ti suki so ko malola ngonza ka di bon siliki donc yo ozo manquer ngai te papa bosulika pa mais moi ça le fait ma bête abine ti ngunza na suki neza ba ko ezo mona na suki so wa o mai ba suki eza la ke et tourna mutunyo so ça ba te mais ye alingi na ego wana te yo politicien moko arataka élection donc abosala vie na ye on dirait mutu moko arata makambo ebele na vie mais non papa on dit aussi la propriété de la beauté hein maman et pour ça aussi la relation sexuelle si obi moi si nyonso mobali nyonso oza na capacité ya ko attrahir ya kobenda soki na koloba ngo te na obala portugais attrahir mobali na yo ko attrahir mwasi na yo oza na bino na moment yango te mais ntango otali ye osentir otali mpe terrain eza nango netre lobi navandaki na ngai nangala sela sa tu namona mwanji na lati na très bien est-ce que azobima ou bien azoprovoke nga ou azoprovoke ou azosala ti ngai mbona tala mouvement ngo natali mouvement nakompaka na posa nga mpe osi nasepela omoni so moto aza propre moto awuti dushe abongami alati mwa bien parfum malamu kaka ndenge mama mimisha azosala et puis asusa base partenaire baza bangobodi bangobodi comme baza bato mabe baba société mais sikoyo base partenaire te baba nyonso baza basociété pourquoi eza ça dépend ndenge ozodili na se partenaire wana po yo fotala motuka se partenaire nga na relation eza susu te yo koyeba ku makambo na ye te anniversaire ya mwana susu liboso naluka nimero na ye nabenga nazwa garçon ayosani te natuni motu moko ase partenaire na yo na anniversaire mwana na yo ayosani bobota na ye te bobota te bobotani awo ya mpona mwana na ye mais yo mpe oza conscient oyebi ke papa na ye moto asalisi anniversaire na ndako kuna mpa papa na bala mama na ye moto asalisili anniversaire na ndako kuna mpa mama na bala mais yo papa yo momo kesani yo bandeko na ye bakokende bakei mpo aza ndeko na bango mais yo kesani tinda kado na ye eza na mokolo yo mpo ozwi ye ayebi mpa yo oza ofete na ye mpe na bandeko na ye omoi tekele libala na bino eza na équilibre mpo motu aza responsable ayebi ke moko anniversaire ya mwana na ye bandeko na ye baokende bomema kado kuna pa mama continue à partager le temps ensemble eza mabe te otindi kado mais yo papa oyo nake na anniversaire ya mwana kuna na ndako mama na ye ozwebisa mpe mwasi na yo na ndako mais non mama moko akomini biso awa alobi mpe ida bien ase partenaire oyo ozozongela wana soki alingi abomaka kobomo facilement okobai mama donc so balingi obomaka oboma moto pourquoi yo se bokabwana resabaka ye babala yango mwana mama mawa mosu ezolia lananga mpena bien ase partenaire wana abala aza mpe na engagement na ye sikoyo mwasi wana azoka kaka ke mobali nanga azozonga mimba butu oyo yo bomi libala mpo ozongana na ye sikoyo mwasi azoluka sikoyo azobima na nani et puis bana mingi baza na kati bando mona bana basien partenaire yo mo sikoyo komi na culpabilité wana sikoyo culpabilité wana ezolukila tension eluka bamaladi mais ntango okutana basali na nzambe okoloba yango te komi basali na nzambe wana baza na bango na onction te mais onction nini yo ozoconfesse te soki nzambe arevele bango ça va mais so nzambe arevele bango te oyebi Élysée mwasi ya tsunami ntango azwa na mwana nzambe arevelaki Élysée te ke mwana akufi Élysée atindi Gazi abikende tuna ye soki tout va bien mais soki nzambe arevela Élysée soki mwana akufi Élysée alinga otina Gazi take ekotuna alinga bisaka Gazi kende koyebisa ke nayebi dia ke mwana akufi mais Élysée abi na Gazi kende kotuna ye soki sava donc basali na nzambe eza te ke ntango nyonso nzambe arevelaka bango mais yo oyo oyebi likambo na yo oza na mposa lobiko non kende loba ke ngai ye naboti mwana on a ancien partenaire et puis basi partenaire yango mikolo na yo comprendre te nzambe akutana na bango alongola bango meme na pensé na bango ekomi nini donc histoire basi partenaire ekomi nini eza kitoko te tozolobela responsable comment kozala responsable na libala no comment okoki kozala responsable na moment ya bino ya intimité eloko mosusu na kocompare na kati ya bacouple ou na relation sexuelle ya bato ya bacouple bato mibale tozolobi bacouple chrétienne oyo eza le sexe opposé po eza mission moko chrétienne toza awa donc ça veut dire que nazobana motu moko azolanda biso maman donc le problème eza grave surtout baoyo basala accident dans le mariage comment donc abala mpo na ka oyo olobaki wana mpo récompenser pendant le chemin alembi olemba parce que choix na ye eza esika wana te c'est ça aforcer
Mais eloko nyonso oyebi sapato ezala bien ezala monene te ezala moke te mais ezala oyo ya yo taille na yo otambola lese po so eza monene maoke mbango eza te bando olongwalongwa so mpe eza moke okoumela nango na makote kosoa okomprendre papa mais na ntango ozala oyo ya yo ono eza kuna basapato mosu omona ebeba ekufa molinga kotika yango te po eza ya yo. Donc ça veut dire que bino mibale so obongisi bokotambola nzela moko malamu bokotambola nzela ya bien sikoyo mabe ezalaka soki moko bazoyebiseli kama bien mais aza kocomprendre yango te immaturité yango tobengaka immaturité sikoyo immaturité eza déjà grave na kati ya libala etiaka incompréhension makasi sikoyo na incompréhension wana ekoma bino na divorce sikoyo divorce conséquence nango bana baza détruite yango nazoyeba na mutu moko azokanga ye nzambe apesaka couple bato mibale bazala na capacité moko te c'est la même chose dans les ministères na 5 ministères biso nyonso wana biloko ndenge moko te omona ngai naza évangéliste moninga na baza évangéliste botali biso sur le terrain de bataille na capacité oyo nzambe atiaka te nde mo na kati ya libala so ngai so na comprendre nzambe ajoli nzambe abie na sagesse moko super koleka ngai donc ngai fona bénéficier na sagesse oyo ya majoli na otyalaka kiglodo te ongala leki bababebele te babangala immaturité ezaki immaturité po eza sagesse ya na kati ya ndako na bino sagesse oyo eza kati na bino po bibino bali bokomi mutu siko pourquoi pa nga na koyekola est ce que na libanda okoyeba nga na yekola papa pasteur Jérémie est-ce que nga oyeba apôtre Dani non maman dina est-ce que ma oyeba ke évangile maku azokola pa majoli mama miki aoyeba ngo te c'est ça donc eza bongo nde papa lobi c'est ça donc ça veut dire que couple mobali comprendre comme non ekodimine nga na eloko te eza baprésident belebe bayaka bina sa boye mpo na mwasi na oui discours oyo mpe natangaki jour na président so nazoki président mwasi tanga mpe asalaki yango donc ça veut dire yango wana nazoloba awa eza important dialogue et puis kozala na batempérance mama responsabilité aussi ya tempérance eza important bato mosusu basindikaka pamba na moment sexuel mama amati bamataka te na ntango wana lemvokanga po eza moment na bino intimité ozokopani mama mama nabikeli omwana normal me yo ozalaka bongo papa bango bondela na osala mpe su te mama bondela ye ndenge nyonso abi nga sosela kati papa na soki akufa yo oza mobala ndenge nini wana mama ndenge nini osenga prière tunesko papa akufaka aucun za pasi bakelamusa ye non olamusa mutu akufi alamuka eza domaine ya nzambe lazare 4 jours apamba apermettre yango sava bato bazoloba na nkolo asa poli toza na kati ya responsabilité na mabala oyebi responsabilité na mabala eza très bien ntango bozocomprendre rôle ya moko na moko ntango tozocomprendre lipamboli ya moko na moko toza biso mibale tokomi mutu moko couple mais eza na oyo nzambe peut-être azobénir plus po couple wana ekeye liboso sikoyo yo oyo nzambe moninga oyo nzambe azobénir plus mwasi to mobali moko na bino akoki kosala zuwa te mpe yo oyo nzambe azobénir plus okoza égoïsme te parceke nzambe azopambola yo mpo azomona charge oyo oza nango yango wana nzambe apamboli esika kobeta efongwameli yo mpo asangisaki bino na pamba te alors ayebi ke na nzela na bino mibale koko mutu moko yo kopambwama bisika yo okeye kobeta mpo ozwa charge ya famille na yo oyebi soki bazozwila yo charge ya mwasi no ya bana no respect eza te ndeti na bamboka poto soki otiki makambo nyonso mpo aleta eske eza lipamboli nzambe abi moto aolia na motoki ne batungi bakona bakasi na luka mbongo memanga na poto nafutaka biye wi mozala makasi ya kosala obi kosala eza kaka te ke okende biro eza misala ebele eza ake biro te aza na ndako me azotravaille na bafone mbongo ezokota mpo oza na batala mpe bacapacité oyo nzambe adeposi kati na yo sikoyo yo olingi charge ya yo me otikili yango bato ale yo na oyo yo oza nango oza na égoïsme makasi donc mutu mo oza égoïste mama oza égoïste makasi même tipa mwasi yango notea na radio ti donc soki oyoki mwasi no aza na mbongo yo motema eswi koma ye azala na mbongo donc ye mosala tout possible akota mwasi na mpo edinda quel omoni matungulu ndenge epolaka mama mama oyebi kopo oyo mikolo ya bakontener ya matungulu soki ezota kota bengela kuna boye sango vraimen kombi $18,000 mama oyebi misaka ya 16 ngana tia nde aotiane nde te kota ngutu eza 14 000
donc aliona 2000 akotana matungulu bafungula conteneur mai biyotanga enyuma ya okulu ibubudi nyuma ya okulu ifui oza motima mabe ndenge nini mbongo mwasi na yo nzambe apamboli ye mais ezoswa na motema ozo moko defisa ngai yango nasala kope mobo ntango okesala kope oye o mbongo yango edindi kaka mpo mbongo ya mwasi ekende kaka mpo mbongo ya mobali ekende non eza motema mabe donc fo yebake charge na yo fozwa yango responsabilité na yo tobi baacte ezokolakisa ndenge mutu ezoreflekte mutu acte oyo soso olingi teke mwasi na yo aavance oyebi mbongo ya nga na paa maku eza ya biso mibale bien sûr mais eza ya bana eza ya bana mpo lelo université kosenga 5000 mpona mwana esengi 3000 mpona mwana lobi mwana kolinga osoma ndaku biso mpe toa baparent tokotika te paa maku pesa ye 10 000 par bak pesa donc ozomarke bana na yo donc olati mobali oyo aza te me ntango te lobi nzambe merci mobali na nga moto asombela yenga montre oyo olati chaussette tobi ntango ona ntango bi mwasi na nga moto asombela yenga sikoyo soki moko na bino aza na eloko te olingi te azala nango asimba te oyebi moto aza responsable. Merci apôtre merci pour un numéro merci beaucoup papa merci beaucoup oyo ezaka la continuation ya mission elekaki de samedi ça veut dire okotya parti oyo eza deuxième partie donc moto oyo aza papa oyo aza responsable na kati ya ndako na ye finance na bango akotala finance na bango eza ya ye te eza ya bango te bakotala mama yo namoni kote wana ogéra bien bakarte yango wana so nauti mosala na fin du mois soki bi na fin du mois bafuta bien na semaine mbongo yango wana donc moto aza responsable akobanga te mbongo na kati ya ndako akobanga yango te mpo yebika eza yanga te eza ye te ma eza ya biso donc soki boite oyo edindi ka yanga na odinda te biso nyonso atoodinda alors to toodinda eza ya soni donc totala mpe baage te okomi moto ba 60 ba 50 babengani bino na ndako mpo esika olala eza mbongo afuta ndako bokokaki te eza baage ya bakurubiri donc moto azangi asala kurubiri soki oglisse ekomi baproblème na age ya 60 oglisse papa ozongela batelevizio na kunki mais ntango oglisse kozala na ekimelo moko lelo kama baplace mosusu batelevizio na kunki etiaka ya boye donc ça veut dire ke nazobana motu moko responsabilité ozala responsable eza très important. Continuez, maman. Moni. Donc, il faut qu'on y ait la finance. Et puis, nous, monsieur, baby, ça rapport sexuel, les finance. Et so baby, ça intimité, na biso, ni kamwambongo. Poni ni papa, emsuma bo makas. Ya moi, si peu, olingi mbongo, na nenge ya excès. Donc, avant que ça papa nzoto, et puis, à reçoit mbongo, jeudi, à reçoit mbongo vendredi. Voilà, déjà, lambi, au basi, kuto, biska na lamba wangila. Na zisu sous lait, mo, sa biso, benga, ngo. Miliki wana linzanza wana wa crème na ebi komo na ngote na portugais lait mosa lait condensade donc ozua mosu so bongisi li etango ya meli après li wangila bien li pondo ali mbika po ebike azwa na mbongo na poche non wana oza intercesseur to bana portugais amen wana za bolingo te wana za bolingo te siko papa pe komi peut-être abanga na nzambe choisate fo apesa kaka ponini aza posa nzoto po yo cede nzoto na yo de komi toteyaki yango certes eza marchandise mais eza yango mosu okomisa yango marchandise po yo moto oza motu atrait ya famille non tika libota pa ya nzambe fo tasunga papa mama baleki bayaya bien sûr mais naza babenga bango nini machiniste batrain non ke ngai sikoyo fona teka nzoto na ngai fona pesa mobali na ngai nzoto soki apesi ngai mbongo mpo nini mama fo alia leki fo alia te wana mwasi ya ndumba mutasi bapapa mosusu ezala kuti o mama ayebi kaka ke vendredi oyo ndenge eza bolo wasi na zwi mama na ye ava azobengana mosika nazala ozwaki yango ezala wana maboko maza une femme marie na kati ya ndako epuis mona aleki na matanga kuna ofete esila 23 mais ye azasoki 22 eleki donc embargo moye aza susu na intimité eza te non ya mwasi pardon mama marchandise donc nzoto na yo mwasi oza na autorité nango te eza mpona mobali ya mobali oza na autorité nango te eza mpona mwasi eza ngai te mais eza par rapport ya livre 1 Corinthiens donc faut toye même toza lelo oyo na baprière oui mais prière okoki kozala na intimité te non eza likambo osolola ke toza na moment ya prière soit soki tokoka chaque semaine faut tosanganaka bo todimine mosusu na bafatigue ya prière tosala ata après 2 semaines ou bien te 30 minutes ça n'est pas ya force na bino mais eza te ke tolongoli yango mpo toza na prière soki yo okoka eske ya okoka c'est ça
l'homme sous ça la maman bah tu vas avoir responsabilité nini couple bala ni maman bazo marcher ne kobo boti bala ne kobo zwana ngai sikoyo et comme la période moko les concentré oui les concentré wana ya moi ça bongisa on va papa ya sangisa on maki po ebi ke pochi eza kotonda eza ki ndoki ndoki ndo suta pumbwaka oyebi zaka papa o continue ko bosala te oyebi oyo zo sala pa papa aza kwa mobali yo zo sala yango yo poza bande kwa mbali ya mwasi ngala zolo batina ko kotla ya mwasi poso ko zo sala mabe ezaka son nanga alors ya mwasi yo zo sala papa mabe yo poza bande kwa mbali dango ke na ndako ya grand frère na ndako petit frère moni belle sœur a osala ndeko no ya mbali bon est-ce que yo osepela nango asale banini azosala miliki wana les concentré azosala les concentré atiango maki alambi le su wangila po yebi ke poche eza ya kotonda donc ndenge azwa baopesapona plaisir na bino mibale ezalaka bien donc ndenge azwa botika na sala te wana eza bondoki bondoki nyonso te apumbwaka ndoki nyonso te apumbwaka mosu avandeka ndenge azotala mwana moninga donc azosepela te ozwa mpona nini azwi libala mpona oza ndoki alors yo mpo ozosala bongo mpa mobali na yo oza ndoki aza mobali na yo aza yo donc osala yango te ngai ya mwasi nasepelaka nango te eza bien te et puis eloko nangi na insiste koloba sikoyo tous les deux partenaires fo ozalaka toujours na baresonate na bino oyo ezalaka akende mama lobi wana mpo mbongo ezoya eza na bosorcellerie mibali mosusu baservir ebe na mesa mama wana ekomi bale 25 bale 27 pas bale 28 wana babakile mai bakile biloko nyonso ya mike mike wana eza mabe eza mpena mabe ediminuaka oyo eza meme valeur ya kibomwasi omoni valeur ya kibomwasi mosala banature na ye mosala moto alamuki omona elongi ekangamano yalobaka te asilika mwasi aza bongo te mwasi dabo mama lobi nini mwasi akokaka te mwasi akokaka te apota kopesa biso 10 minutes en plus plus va papa donc mwasi akokaka te oyo ezaka ye akoki kosala eke azoki kosala yango te non eza important ke moto ayebaka eno nde toza boye ngai responsabilité na ngai ezali fona servir mobali na ngai comme il faut comme il faut et puis eza nango obligé te eza devoir na nga nakose déranger pe te fona tia mai ya maboko pendant ntango mosusu ntango azolia makolo eza na mai ya moto mais awa na maboko azosala nini azolia il faut créer bachose ya sika na kati même si les relations sexuelles eza na position moko te oyo eza balakisa biso papa matin mama aza na se papa aza na likolo non eza bongo te vous devez créer ntango bozocréer te ntango bocréer te donc ça veut dire surtout dans le monde où tu as Android monde à YouTube monde ya vitesse papa na msusu oyo mona na teli papa na bien papa ça la retard na teli maman ça la retard po il fallait bakota déjà pas na mabe mais bakende aussi liboso ya création donc ça veut dire que création est important faut créer moko soka yebite olakisi monini mais papa balingaka te papa basilika facile asola na ya mwasi papa basilika facile outi na mosusu wapi donc yaona mona ki ona phone wanda osola na ex no mona ba ex wana papa mpe mutu bazwi esango grave na ndako donc soki wanda osola na ye batata bolingaka te biso tolingaka kocréer na biki lelo mpe tosala boye batata basilika facile epuis ntango osilika bongo ndako ebebi oyebi bana mosusu bakoma bazanga memi affection ya baparent mpo nini papa moko agangaka ata na butu aganga doso mama lobika boye yozomonanga nani donc na bana bakoma obanga papa na bango me bana balongwa affection ya papa eza kitoko te sikoyo mama fo asala tu kaka ke ntango amoni bana aosala kaka ke tout va bien eza bien te alingi papa ngo solo bomoni yo moto atetaka bango soki yo oza wana bavandi soki ngai naza wana bakimi eza kitoko te donc toyeba kobongisa ndako na biso kozala baresponsable na couple na biso kolongola égoïsme koyeba kozala na discrétion likambo eza ngai naza na posa na yo yo oza na posa na ngai mais fo kotala nani oyo nakolobela likambo na biso mpo evanda ezala nango toujours bien mais toluka solution mpo moto ayebi aza te moto akoka aza te ngai naoluka potre naoluka ya mwasi naoluka papa mpo bosunga biso yo mpo koluka ye kuna koluka mais il faut ozala na discrétion moto nyonso te faut kozala na discrétion ntango ozosala likambo oyo eza ya couple na bino donc faut kozala na discrétion kosala ngo mpa ya moto nyonso te amen
Nzambe kozala bien nzambe oyo toali kosalela aza nzambe oyo alingi couple ezala restauré oyo biso bacouple na biso eza restauré tokopesa posa na bana na biso kati na bandako eza na bana mosusu na bandako mama bazwa degu bakumi na ba 28 a ba 27 amuna nanga sansa libala te obi tozalaki na sekele ya libala ya mikolo oyo édition mais mokolo azotuna estce libala eza na sansi donc faut comprendre que papa aza déjà donc moyen te donc aza plus de 60 ans mais azotuna public libala eza na sansi nini donc ça montre directement fatigué frustré nabimela wa eza mpe sens unique na biso tokota kati na bozambe nzambe apambo libala eza sens unique donc yo okotaki divorce nzambe alinga yango te soki esalamaka eza mpona motu makasi na biso biso mpe tolinga yango te me na kolinga mpe teke ya mwasi moko aza na kati ya ndako akufa kati na libala papa moko mpe aza kati na libala akufa mpo na libala non na olinga yango te changement ezala yango ntango changement ezoyakaka te bato bazokabwana alors ezalaka bien te so bato bakabwani me tokoloba mpe teke vandana mpo kufa toloba mpe teke bima mpo bana lisusu tokoloba yango te sikoyo bino bato oyo boza na kati botala tokocreye nini mpo tolongwa na position oyo amen tokocreye nini mpo tolongwa na position oyo mpo un correcteur eza clair elobi eke moko na moko ana pouvoir na nzoto na ye te moninga aza na pouvoir moninga nosali eza mpona bino mibale nasepeli mingi en tout cas relation sexuelle et continue kozala sentiment ya bato mibale et puis propriété ezalaka na mbeto mwa parfum ezoyokana et puis badeodora ezali babiloko eza kaka ebele et puis changement ya badra aussi nazongi kota bamama changement ya badra aussi epusaka tala ezalaka mosusu nayaka na uti libanda trop fatigué otalinga malaki epe makatala na bona kota radio ntango okomi oya ozala omoka na chambre okoti otika na chambre donc monika makambo okuti kuna dra batanda malamu babiloko nakita na se boye ekita bamarenda kuse bien donc bakuse na mbetu otalika obi awa vraiment donc mambo masobele donc mutu sobanga mambo nieka kwami nieka ovandi mbala moko siko ntango ovandi ayobi na bacouple nde papa abi bongo boni na portugais to babe élogie éloge babinga ba éloge okobwakela mutu bafleur non fo ezalaka ya mwasi yaka siko mpo ani yo zobwaka bafleur pa ex ke ex wanga ndenge azalaki soki asimbi ngai no bwaka bafleur pa mwasi na yo pa mobali na yo na likambo oyo abien asali meme na moma ya bino intimité lelo kozala 5 sur 5 te mais lobi eza 4 sur 5 lobi mpe eza 10 sur 10 lobi mpe eza 11 sur 10 donc fo baéloge ezalaka meme na bana non ye azwi yo mpo kozwa yo mpo otanga na ekole wana donc ozomotive morale ya moto ozokende yango bien oyebisi papa lelo vraiment nasepeli yanga me ndenge ezalelaki te uti mpe mosala ozali mpona priere age mpe ezokonte donc ça va age mpe ezokonte age mpe ezokonte donc tosepeli makasi vraiment eloko malamu tokokosala tomeka koplemata pour 2 minutes mais eloko nyonso biso oloba soki liloba mo tolobi oyo dérange ya mwasi dérange papa toza bespécialiste te toza na nzambe oyo aza espécialiste ya libala na ngambu na biso tosengi bolimbisi tolinga te toloba mpo bose dérange mais tolinga toloba mpo tocréer eloko ya bien oyo mpe lobi tokotikila bana na biso baleki na biso bazwa posa ya kokota na nzela oyo toza vraiment tolingi bino mingi nalingi moto nyonso baza bacouple baplace moko si possibilité ezali ya kofuka parti bozwami nayebi ke toza ebele na ligne oyo baza capable ya kofukama soki na position ya bien ofukami bosimba na mobali nyonso boza place moko comme ça tokobondela afin ke makambo oyo tolobi awa soki kutamaki na couple moko nous avons un dieu oyo aza le dieu tout puissant aza capable ya kolonga oka na butu na lelo nzambe avisite couple moko nzambe amona libota moko soki par exemple oza place moko te epai yo ozwami fukamaka ndeko na ngai nazondima so mpe nano mobali amonani te fukama yebake mobali akoya mpo eza na mopanzi ozoba olongolaka soki mpo oza célibataire alobi esenga deuxième maison koya toujours boyasi ya komonana eza teke so mwasi mo avanda 3 ans 4 ans abali te 10 ans oyo balingaki te non mais nzambe so okoma na dégout alors nzambe aza na capacité ya kolongola dégout wana yango wana tolingi tobondela ndeko na ngai tozobondela na ntango oyo obonda alobaki nzambe bimisa ngai na makambo nyonso ngai nazanga responsabilité makambo nyonso ya malamu te batangi awa oyo ekutami na vi na ngai ebima na kombo na esumasa tobonde libota na nzambe
Nzambe na pusani epai na yo nkolo oza nzambe na elonga oza mopesi na kimia oza mokokisi na bilaka bayeba tourna regard epai na yo nkolo bamona loboko no kosembola kaka lelo nzambe nazondima couple oyo efukami nazondima moto oyo afukami nzambe afukami mpo na ngai te me eza chine ya humilité nzambe yaki mikitisi po bible elobi na ngai molibota oyo kombo na ngai ebengami so bafukami ngai nzambe nakolimbisa bango seigneur s'il y a des semences oyo eza ya mabe ya sorcellerie ya ondoki ya bamagie oyo ya divorce oyo ya manque obéissance nzambe ekweya na kombo na yesu masiya seigneur andimi ete nkolo oza nzambe malamu oza nzambe na bomoi oza nzambe oyo okosaka te sembola loboko na yo nzambe ede bacouple nyonso ede biso na kati na mapana afin ke tomona loboko na yo afin ke tomona loboko na yo nzambe mari de nuit femme spirituelle nzambe femme spirituelle homme spirituel nzambe esprit wana etouche couple moko te couple ezalaki attaché na yango esprit ya bamartisme masturbation nzambe ekweya au nom puissant de jésus christ de nazareth nzambe na proclame victoire tika couple nyonso elandi biso ezwa victoire couple nyonso elandi biso emona nkembo na yo couple nyonso elandi biso emona loboko na yo au nom puissant de jésus christ de nazareth nzambe nakumi biso na tondi okolo mpoza nzambe twabandone moma kitoko oyo na maboko na yo kumbama nzambe mpe pambolama na kombo na yesu tolobi amen Amen, amen, amen. nalobi merci bandeko nyonso balandi biso ezanga l'évangéliste maku ntango ifweni numéro ya telefone eza wana toza vraiment ebele lelo eza butu a partir ya lobi na ozela bato bakobenga na numéro oyo toza na ONG maloba na nzambe ezaka koteya te il faut savoir kosupporter aussi baservice social tokende kota bafete eza na bato mosusu bakeluka biloko to soso na bafulu oyo bwaki me mpo toinvite yango toza capable ya kosola bakarton ya basoso kolatisa baveve mpo ete baveve bakoka kolia malamu ezaka na oyo yo kopesa biso alors numéro ezali wana nalobi na moto moko azolanda biso nayebi ke boza mite ya malamu bosalaka yango deja ntango kosala yango lisusu nayebi ete ata mutu wana akozwa yango alobi nzambe apambola évangéliste maku mpo kombo ya ONG ya kombo nini Les envoyés de Christ à mission. donc Envoyés de Christ à nation. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vas la Côte d'Ivoire, tu vas la Cameroun, tu vas l'Angola, tu vas la Congo. Nous avons tous les 23, les 24 et les 25. La vie à Motomoko, Oyolandibiso, en tout cas, participation, contribution à yo, et ça les bienvenus. En tout cas, ce qu'on a numéro Oyo, Oyo, comme on les a mouqués. Et en gros, tous en avons besoin. Nabi, merci, pasteur Joël, qui n'a dans London. Nzambe apamolo pasteur Joël, merci vraiment au salon kitoko na katina GKM. Nzambe apambola bino. Asala bino bola mebele, ba homme de Dieu belé na ligne na monité, ba faut monter sur les kaki avant. En tout cas, toza béni, 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 béni. Oyo alandaka ngai yeba ekelendi à partir de 13h dans la radio Bostra toujours parler c'était ma 40 jours de prière. Et oyo peut aussi alandaka na Facebook évangéliste Maku naza mardi na 20h naza jeudi na 20h et puis naza dimanche na 20h. Donc en tout cas tu as pas maman tu as besoin la biso nyonso to ko sambela elongo yeba eke ba maman autorisation ya fête ils ont aussi monde à ténèbres à Zoluka. Banani ya ko sacrifier. Mais na lobi era butu e ko simba yote. Era moi e ko simba yote. Era tongo e ko simba yote. Okomona o nzambe akosala pona bomo na ba. Na lobi na moto moko nzambe apambola yo, asala yo bolamu ebele. Numéro de téléphone ezawana na biete avo biba 1 minute opesikaka. Ba j'aime ya 1 minute. Auto c'est pas pour te mongongo atika motomo a koto chamba j'aime. Ya Sephora Makiese, I love you. Merci tomoni ba j'aime merci ya Sephora Nzambi kalusa kumuna Nzambi kaluvana mambote Nzambi kaluvana yuma ya mami kia kusamba pambola bino. Bye bye. Merci. Ya la belle création bye bye. Merci. La moni ba j'aime la bino Nzamba pambola bino bakisa merci.
Yoshua Rabuni Anoranga Lolenga nini papa Losambo nini na salanga ye Kombo nini konisa trone na yo Yaya Yoshua Rabuni Anoranga Lolenga nini papa Losambo nini na salanga ye Natalama na fuka manalala Yaya Yoshua Rabuni Anoranga Lolenga nini papa Losambo nini na salanga ye Kombo nini koningisa trone na yo Yaya Yoshua Rabuni Anoranga Kombo nini kaye na kotanga o Pona nini sa kiti na yo Kombo nini na tanga Pona nini sa kiti na yo Na leli leli ngai na monite Zombe oya kokani na yo Na leli leli ngai na monite Zombe oya kokani na yo Kombo nini kaye na kotanga o Pona nini sa kiti na yo Losambo ninyo ngadina na salakai Pona mona loboko na yo Rabuni Yoshua Ekukena ngai awana mokilio Ezalise koluka fongola Ndako na ngai na se ya mokilo yo Ezalise koluka fongola Nakokende wapi Pona fongola na ngai Nakosuka wapi Pona fongola nanga Ekuke nanga ye awana mokilio Ezalise koluka fongola Ndako nanga na se ya mokilo Ezalise koluka fongola Nakokende wapi Pona fongola na ngai Nakosuka wapi Pona fongola na ngai Mingi pe bazali na fongola Kasi bayabi kosalela te Masusu pe maswaka fongola o Mabungisa pona konsanga botosie Nakosuka wapi Pona fongola na ngai Nakokende wapi Pona fongola na ngai Mokile lobi na kopala te Mokile lobi na kopala te Mokile lobi na kopota te Mokile lobi na kopota te Mokile lobi na kobonga te Mokile lobi na kobonga te Mokile lobi na kosala te
mokili lobi nakosala te. Naswaka bafongola mingo efungola bomoi nanga tero naleka. Salut la famille, la grande famille, nous sommes là sur DMFI TV pour nous emmener spécialement bien aimés dans le Seigneur pour vous annoncer et vous inviter. C'est 30 novembre 2024, je dis bien le 30 novembre 2024, tous ensemble nous allons nous retrouver avec ces grands gospel explosions avec le pasteur Atoms Mouma et sa charmante épouse maman Nadège. Ils seront là, ici, à Londres, précisément sur notre salle que nous connaissons bien, Dominion Center, le 30 novembre 2024 à 17h juste. Nous serons là sur 9 de Broadway High Road, Wood Green. The Broadway High Road, Wood Green. Tous ensemble, all of us, we know that special, amazing place, Dominion Center, will be gathering on the 1st of this November. So this month, end of the month, on se retrouve tous ensemble avec ce merveilleux couple. Explosion, gospel explosion. So much ticket. Get your ticket. You can scan me. You can see. You can scan the ticket as well. And then, voyez aussi voir le lien qui sont en bas de votre poste de téléviseur pour acheter vos tickets. Soyez connectés pour plus d'informations. Contactez le numéro qui sont affichés. Ne manquez pas le 30 novembre 2024 avec le couple Atoms Mouma. Explosion, concert, explosion gospel. Soyez connectés. God bless you. Salut. Lolenga nini papa losambo nini nasala ngaye natalema nafukama nalala yaya Yoshua rabuni yanonanga lolenga nini papa losambo nini nasala ngaye kombo nini akoningisa kone na yo yaya Yoshua rabuni yanonanga kombo nini ngaye nakotanga pona ningisa kiti na yo kombo nini natanga pona ningisa kiti na yo nalelileli ngaye na monite Nzambe oya kokani na yo nalelileli ngaye na monite Nzambe oya kokani na yo kombo nini ngaye nakotanga pona ningisa kiti na yo losambo ninyo ngadina nasala ngai onamona loboko na yo rabuni ekukena ngaye awana mokileo ezalise koluka fongola
ndako na ngai na se ya mokili oyo ezali se koluka fongola nakokende wapi mpona fongola na ngai nakosuka wapi mpona fongola na ngai ekuke na ngai awa na mokili ezali se koluka fongola ndako na ngai na se ya mokili ezali se koluka fongola nakokende wapi mpona fongola na ngai nakosuka wapi mpona fongola na ngai mingi mpe bazali na fongola kasi bayebi kosalela te masusu mpe bazwaka fongola mabungisa mpona kozanga botosi ye nakosuka wapi mpona fongola na ngai nakokende wapi mpona fongola na ngai mokili elobi nakobala te mokili elobi nakobala te mokili elobi nakobota te mokili elobi nakobota te mokili elobi nakobonga te mokili elobi nakobonga te mokili elobi nakosala te mokili elobi nakosala te nazwaka bafongola mingo efungola bomoi nanga te naleka na se ya makolo efungola bomoi nanga te dine nakanga basinga na loketo efungola bomoi nanga te efungola bomoi nanga te efungola bomoi nanga te yango na ye paina yonkolo opesanga ye fongola ya bomoi nanga wapi mpona fongola na ngai nakosuka wapi mpona fongola na ngai mingi mpe bazali na fongola kasi bayebi kosalela te masusu mpe bazwaka fongola mabungisa mpona kozanga botosi ye nakosuka wapi mpona fongola na ngai nakokende wapi mpona fongola na ngai mokili elobi nakobala te mokili elobi nakobala te mokili elobi nakobota te mokili elobi nakobota te mokili elobi nakobonga te mokili elobi nakobonga te
mokile lobi nakosala te mokile lobi nakosala te nazwaka bafongola mingo efungola bomoi nanga te naleka na se ya makolo efungola bomoi nanga te dine nakanga basinga na loketo efungola bomoi nanga te efungola bomoi nanga te efungola bomoi nanga te yangora ye paina yonkolo opesanga ye fungola ya bomoi nanga